Kolotonga Abotolitonga Live web bungika eleka na TikTok pardon na YouTube te o live a TikTok bandeko live web bungika kaka na TikTok na YouTube te bokota bo partager en attendant na laksa bino na montre na laksa bino na montre en attendant na laksa bino na montre en attendant bokota to umela te makambo eza somo makambo papa nsa ezongi o donc ta à perdre eza te nazara pour 20 minutes seulement na kotsa na live to yoka nini ndeko na biso mobali nini ndeko papa nsa alingi aloba alingi abimisela biso nini nzambe nanga makambo ezoya kaka grave sur grave na olinga na lia me na bite loke comique eza urgent il faut to kotise mbala moto bana le to démarrer partagez moi les lives partagez les directs bochela nga ba j'aime na benga na kotsa to leka bocha ba j'aime bo partager s'il vous plaît. Alors Nazana TikTok. Ok. Voilà. Bon partager. Na benga bon partager. Toko matana 1000 likes. 1000 likes na kotsa 1000 likes s'il vous plaît. Partagez. Toyo kana nunde kwa papa nsa alinga loba nini makamba ba bien bimi tozo ka ba millionnaire ba bimi ba riche à TikTok. Ba millionnaire à TikTok, bo tchana nkiti bo fanda. Les millionnaires, prenez les chaises millionnaires. Ba kiti ba millionnaire, ba tchela binoana. Is cloche. Les cloches. Coming is cloche. Prenez les chaises. J'ai seulement 20 minutes pour parler. Pas beaucoup, pas plus, pas moins. Partagez les directs. 1000 s'il vous plaît, hein? Oh, pitié. 1000 likes to banda. 2000 likes déjà, on peut commencer. Na benga no kwa bana. No kwa bana. Papa nsa. Appel à moi. Bon partager direct, partagez les lives. Allô Noko, bonsoir. Bonsoir, maman. Boni. Ouais, ça va bien. Boni OP. Ouais, Dieu fait grâce, hein, ça va. Tout va bien, ok, ouais, en tout cas. Merci, oncle Nazui, pied levé dans Moussala. Quand on sola qui, mais toutefois, Naza déjà na direct. Na olinga to partager message oyo yaki nango pour faire passer en vraiment na communauté et tout doit et pas veuve ya papa nsa yango moni na bengi pona kotsa yo rapidement parce que c'est ngoza musala oza na temps mingi te alors na perdre vraiment temps na oté vous êtes déjà na kati live donc tozoyo kayo oncle ba impression na yo premièrement ndenge papa nsa akufa et puis ndenge bakunda ye lelo makambo ekomi ya kokabola ba héritage bana bazwa ye pazwa na ebité en tout cas na tikeli yo minute na yo de peur que era musale koka o katabiso live. D'accord, bon na persona merci pour l'opportunité. D'habitude, je pense que na koloba eza première fois. Dans la live parce que ça fait mal. Si on a émission, ça fait mal dans le sens que Moukchou ça koufi. C'est inutile, il y a qu'on zone ça comme on a tout le temps parce que c'est starba pour tant moroboui. Ouais. Les gens ba relation Moukchou peut-être boye bité n'engeni basalaki na mutua. D'abord on a se présenter comme on a Serge. Oui. Na fani na roi na France donc ils a banlieue donc région ya Normandie na 4 France
Oui. Bato bana kata France na yango. Alors Viegi aza vienanga. Donc disons aza vienanga na des sens que quand on a à Paris, on vient on fana na avant akoma na Le Havre. Akende na musala na yene matina ke ba mitaki kuna pona mama pétrole. Donc vie azalaki na Momani. On va aider Momani ba aider ngo eza na département 95. OK. Ya abano fanda wana. Donc lelo songa naza na mukanda où ils ont permettre na peut-être na bima na sala balere et tout na Kinshasa. Et ça puis wana a contribué mingi. Wow. Donc on sanga vie mukili biso nyonso to kufa. Biso nyonso to kufa. Mais ils ont souvenir où ils ont qui quand on joue à la bouée et ça la passe. Il y a pour finir dans la guitare na zaki na Kinshasa. OK. Na Kinshasa et na kende qui peut makambo ya ebembe na compte famille donc c'est là une passe. Ouais. Alors tant mais kozonga na juba nouvelle parce que na manon on a de la vie de près. Donc on a dit OK c'est mon vieux abano ko mbela l'autre. Chaque fois na bana okende wana nga na yeba ina vie na Le Havre te na yeba ina vie na Momani na pavillon na ndako ya somba pa yala na yeba vie wana. Oui. Alors songa lina la intervenir moi quelques minutes pour na musala pourquoi au moins na vie tous a quand même la reconnaissance sur chose na ta vie. Oui. Na za na famille a mukite ona côté la bona ko ça la beauté au moins mutu sa kufi akufi comment ça va pour t'enchuter comment bolamu o vie wana sala soit disant bon nana bengi soit disant na ebité ceux qui ezalaki nini o via kendati ko bala soit disant Benita quelque chose comme ça implique mon disons nini sanga. OK. Parce que j'en ai marre na des sens que mucho sa kufi. Mais pourquoi vous lobez la combo tout le temps dans les réseaux sociaux? C'est pas bon. Les réseaux sociaux, ils ont place moroté et oui qu'on résout des problèmes encore. C'est ça. Vous voyez qui aux gens à l'écambo moroté. Le cas va proche na yé. Même va proche n'est pas ni oh ya yé puis même nakini oh c'est là qui bat toi vie oh ya sur la bango. Na même ça reste dans mon moroté. Oh yo. Azalaka proche à vie à cela na moi monsieur. Donc Benita aide ta proche à papa ça ta mon côté. Na kono bana yo akoyi koye bana yi mais eza na batu mon côté oyo balinga Benita. OK. Parce que comportement Benita asala tala basara yo okoyi ko imaginer oyebi ke mobali na nga asa malade na nga asa malade. Like ça atika vie na malade ngane ngezala kaka bamoko bakayu tout ça banini parce que ngai roi na vie ils à peu près na kono baka donc 40 minutes donc pour na otala yi. OK. Donc na bano qui ne kuna souvent ba weekend na koma kuna boye na yokuta vie moko afani na canapé ya rouge afani na ye afani na vie nini de sentir que donc tout le monde a son coco bimisa makambo asa kamoti. Ouais. Ah mais vieni la famille ka oh non Benita geneki sasa. Mais on se chiffre ndenge au Japon. Donc denga za ko bela wana Benita tikie aye Kinshasa wana avant papa sa kufa. Asa wana ayebi bato wana ki ko aider vie pire vie mo ka sakana bo yefe ko leki asa mécanicien. Na David Moroboye asapika so ya nani ya batsoka ya bangala yende muto abaneko edefie na l'air moko locataire moko ya se on appelle abaneki ko edefie. Imaginez ce qu'on a ko sepa na bablo kana wana. OK. Non ko sepa na ngo ayebi ki wana mécanicien ayebi David wana mobali na yo azobela mais aussi qui est OK. Donc en bref biso nous devons comprendre que
na yebi te soki ezalaki mfutuma soki ezalaki nini. Donc mwana mwasi wana donc ayaki na vie ya défunt peut-être pour un intérêt ou quelconque. Ok. Ou peut-être ayokaki azalaki na ba bien tout ça boy maintenant na amour oh bibelobi aidez-nous les uns les autres amour oh ya gape ya kolinga mobali na yo atako na ba ndenge nyonso tu ata mabe mobali ya beli ata na ba ndenge nyonso ye wana azalaki na mote. Comment imaginer mobali oyo akiko bala yo ebiki mobali akibala yo oyebaki ba faiblesse na ye. Mais non. Si on a une chose, ça va comme ça, je viens, n'est-ce pas, vous viens, appliquer ma crise. Il y a ce monde appelé qui est Benita, n'ami bali, n'a qu'à t'en pour là. Hein? C'est comme mon tourné, n'y a mot au Yazavana, il se va péter à vie, ton camarade à vie, au barbe Bolinga Benita. Benita a nion connu vie, n'a n'ayant sa canate. A zéna mobile, mobile, la sagana suprême. Hein? Aïe, ma somme en avant, j'ai mis. Hein? Akendaka bitamusu alongwe le havre aye Paris à cause mo comme si on la keku na boye na moni pendant donc ngana zo ko na valise na ye azokende Paris mais tandis que oyebi ke mbal na yo pour telema asala boye et ça passe mais tant to bala naka hein tant to bala naka même yo no moza na mbal tant to bala naka donc to et pour le meilleur et pour le pur mais tout à fait. N'est pas dit que seul mobile comme na moi ba faiblesse moko boye après yo oye au monde dit que non ngani na sa boye mobile yo a satisfaire ngati OK mais biso to yebi que les amoko oyo e bomifié a torturer Dieu la linga osakana te hein au monde a torturer Dieu la linga osakana te mais comment mobile ça kufi yo on est na la nièce na ba trois lives. Ozo que nous obimisa ba photo, ozo que nous koloba, makami belebele. Soi-disant, ninga zawana. Déjà ninga zawana assurance vie, o ba pesa ka soli mo we na ebite soki. Ninga alamba ki vient na bakisi, ba pesa yango. Ba ninga zawana azumbo assurance vie. Ninga zumbo wana atika kolobela komba fie. Pour nini? Hein? Ok. Na yo ko teke na yo ka bana na yeso ati même ata aujourd'hui na yo ka ke Jordan sa mukolo ki ba petio na ba yeba non. Ba yebi ke papa sa kufe ba kene ko joa et me kuna ba ina ngo ba kundiye na presel oui c'est pas fana bango parce na droit et c'était que bana ba fana na Belgique non so ba ke na kuna. Au monde mais le ko a déjà si ba pesi assurance vie atika koloba na kombo vie. Tout ça na message na nenga osakana te. Les morts sont morts. Muta kotika na scène ma beli oya zate. Maman, muta kotika na scène ma beli oya zate. Biso so kufa. Donc na yé pour na yé bisa yé boye. Lokola yé par exemple dans les réseaux sociaux akolanda live. Benita. Ayoka yo, OK. Ayoka makambo komanda lelo. Ayeba ke lokola a tortillage lelo yo via kufi. Asa coupable ayebi makambo ya sala yemu ayebi yango hein j'ai combien de fois à mona ba mibali o bazo ya wana combien de fois ba téléphone na nyoso wana pour na posa nzoto mais ezala bongo te ka mobali omoni ke mobali na yo ndenge za boye ondimaki na ba participer de ce mobali a commis na faiblesse moko boye azo koka chuter mais ça la calme ozo comprendre ngam ko musu na yi tellement tout le monde qui trop c'est trop naïe la Tunisie n'a pas vie mais makambo yo ti ne toujours mon amour boy nengi ezo kenele makambo yo ezo kenele bien te comprendre vie a comment qui na point nengi za boye a soit qui déjà donc avocat yaki enfin que basa la déjà divorce naïe Benita wana na seule chose na comment nzambe ça. OK. Parce que oui. Donc, quand on a eu moyen social, il y a aussi la insécurité. Mais tellement j'ai comment tu faible malade, il faut que déjà la carte en et puis il va dossier il va makambutu et comment qui trop là, n'a pas harcèlement oh il y a mané comme ça là et j'ai confié dans ma belé. J'ai confié dans ma belé.
biso bapeti na ye nga dino nazoloba lelo ameka susu koleka na réseau sociaux te alobela na komba de fin soki ye aza mungu ala se na mabele oyo ke akokufaka te akontinue na koloba komba vie mais soki aza mungu te eke akokende atika komba vie bazwi déjà assurance vie bapesi ye asala vie na ye oyo alukaki azwi yango asala vie na ye atika koloba koexiste donc eza kola mutu moko ayebaki bamakambu sikoyo azoluka ameka kose justifie alobaki ngai tala boye na edaki ye nasalaki boye parce que des faits abandonné koloba te fiki abandonné koloba te est-ce que bino boyokaka déjà que fiki aye alobi boye mais rien kaka ye mutu abandonné koloba ouais viens makambo ebele azobisa yo viens makambo ebele et surtout eloko oyo epique se vie batrice ebele parce que Benita azo trompé vie en live boye vie azomona ozomona mais vie akomaki faible akoloba nini akoloba nini vie akomaki komuvumamba mebele voire même biso moko tobaleki donc tokomi que non trop c'est trop mais lokola déjà toyebi que non ete vie aza nango akokufa donc chose akisute parce que vie akomaki faible eleki donc chose akufi c'est tout soko kokende kolobaka mpona nini nana nga otika na se na mokili oyo babien nango oyo amoni babien oyo azolobela oyo ngai basali boye assurance vie oyo bapesi ye mais non tozala mayele toza na pototo wapi ntango ozozwa mwasi yeba mwasi nini oyo okoki kozwa mais non trop c'est trop pasi na bino eza kaka ke atika kotanga nkombo ya mowei na batiktok mais masala mais motu nyonso akufi akotanga vie na sens nini yebisanga parce que oyo ye atortira vie oyo ye asalaka vie ese bato balobango ye mobali azobela otiki mobali okeki sasa bavoise il faut baya vieki wana ya mécanicien badavi il faut baya koedaka vie biso il faut tolekaka to bakoedaka vie ozokende baparis 2 jours olali na yo tout ça mais c'est quoi ça est-ce que via bane kolobango mais non soyez quand même sérieux soyez quand même sérieux na batango batala ba live na ye na yebite soki eza quand même basentiment bazaka na mawa na ye lokola soki fève soki nini na yebite sikoyo mutu sakufi sikoyo okende otanga nkombo na ye mpo na nini donc lokola ozali mutu moko oyebaki eloko moko na vie ya mutu wana olingi sikoyo olongola mwa culpabilité oyo ozalaki nango olongola ngo ndenge balobaka ke oyo se lave mais non ezalaka bongo te mpo na nini meme yo moko ndenge osala sara okosepa nango te moto bozalaki na ye to ndeko na yo to camarade na yo akufi omona motu moko boye bazalaka na ye nayebi te abimaka abadaka koloba koma vie Ernesto nayebi te même biso bapeti na ye non nyonso nazoloba boye nyonso na moko boye eza mpona vie wana a beaucoup contribué pour moi alors nakolinga te babana kosalir tala babana kosalir image na ye mutu munene ndenge wana mais non oyo yalukaki na vie na ye azwi yango alors atika tranquille donc na yele kokebisa ye soki akontinue lisusu aomona makambo ndenge okende asuka na kombo ya defeki komanda lelo asuka likamu nango esilaka te oyo ya kobandelaka saka likamu na esilaka te mais non naza très fâché c'est pour cela donc na ye
pour ça arrête donc 50 que beti déjà na episode que dans musala donc arrêtez na combo ya des fins donc na yebite so on a peut-être deux trois questions qu'on tout rapidement parce que nazo son na musala. Ouais, en fait ouais, na comprendre déjà souci na yo et puis je crois à ZNP à Zolanda. Quels sont mon cas bataki komi tuna est-ce que déjà bakaboli bomengo ya ye na bana basi bakaboli bazana batiraillement parce que koto ya solo bela maramba héritage à part mbongo na ye wana o ba uto pesa ye assurance vie est-ce que basi basali ba dispatcher déjà babiloko Sarah yo na pselo romoko omoni toza na poto hein yé na vie babala na gité pour na ba bien commun na yebite so comprendre nga azo contre la mutu te mais nazo loba que grand frère nanga mon fils akufi na zala gité na yebiso ke lelo so na moko na mukanda na mboko yo nazo kende nazo songa à cause vie wana. OK. On se comprend. Ouais. Donc, après assurance vie. Parce que bazala ki na yi. Lelo tant to kina ko bala na kanit na mapoto awa. Ba otuna yo. Ozo ba na pona ba bien commun to ozo ba na pona ni. Ouais, même la ça batuna ngo. Ba na ki pona ba bien commun te. Ouais. Donc makama ba bien o wana nyoso wana. Etali ete. Ah, OK. Mais bon tu makama ngote nene ba ko ça la parce que wana intéressé na ité. Parce que vie azala bana na ye. Au ce moment, on est intéressé à l'idée. Mais il y a assurance vie, bah, pessier. Ce qu'on a ma kiss là-bas, on est né, bah, salaka. Ce qu'on est né. Mais la normale, les nazawana, asaï na doigt et le remonte, bah, bout na viété. Donc, et ça qui bolu, mogo, bah, salaki, pour le bien commetté. Donc, le bien commetté, c'est là qui fait azana bananaye, bah, bénéficier de l'ogoana. Na yébité n'est pas comme saleli. Pour na sa commetté. Mais na yé kaka nango lobi question lobi ke bato baso kotuna mais na yebi ke aswa ki assurance vie. OK. Mais atika na komba vie. OK, oyo betara c'était atika nde kombo ya papa ça parce que asa kufa déjà. Tout à fait. Ouais. Mais pourquoi a kolobela lobela mo Ernest? Parce que nous ma o y pena asali wana. Hein? Babu so o ya sali. Hein? Yo moi si mo bimba ko finga kala so na so a torturer ji na ninga osamate ninga sawana hein bablo mo so mo na lo bana mo bonité parce que examen sanité na misu bato bele baso kanga mais na website yo asa o baso ba ba lo neti ba Jezabel donc aye bena ko so mutu mo bimba bonye pena pona bo maye bien ninga Samson ningi Delila ayaki na via Samson ayebisi d'où vient ta grande force alanga ye baka makasi no sawa pipo na bomayo hein Samson conseiller liboso mais yango te non ningi bena donc so ba ona benita sali hein to lobi te gete papa ça avec malade alanga kokufa mais na modèle on était et ba précipitation on était pour bien sûr à si ba kuemele ça la je sais ouais ngana banoke na kona tout le temps au moins à Kene Paris a tigi vie pas yebi que donc ndako mi faible ako lo maté alo manini yo mo yebi que so mutabeli ako mi vongo sara yebsanga hein alo manini mais biso ba petit na ye to yeba ki mo makamba kati na ye salela donc arrêtez makamba bien on a oyo tuninga babazo tuna ngana yebi ngote mais na yebi ke via za na bana na ye jodi asa mona liboso asa ba leki na ye na yebi te mais ngana yebi ke azo ki assurance vie asa arrêter na combat vie pour sinon te ne pas continuer boye et ko mabe mutu moko te akotika la seconde na sa mabelo donc muso sa kufi atika ko shomisa bato ba mémoire moko boye donc bato ko tombo na ninga moko yo sala na te. Parce que si vous avez la vie, n'a pas fini de s'engager. Donc, il y a un peu de coupable de la Ligue Moro, il y a un peu de
aya ko se laver le ko la soki nini akeba asuka lelo nasi asu na olo bajinu asuka lelo donc asa moko oyo akontribue na liwa vie donc akeba asala vie na ye ndenge abandi azwi oyo esengeli azwa asala vie na ye voilà atikala koma mowei sakufi atika azomisa so bapota te. Voilà. Merci beaucoup Noko, merci beaucoup en tout cas. Na ozwa sous temps mingi te pour la question. Loko za musala continue musala na o le message est passé est important. Non mais le bas sur la question moko ya suka olobi na répondre comme ça na kia. Non, au éclaircir nyonso, ça sert à rien de te poser beaucoup de questions. Il y a important zalaki o ezaki kati na souci na yo o komisela message ya ke atika otanga kombo ya papa ça gratuitement comme ça parce que ça kufa na ye. Le message est passé. Merci vraiment. Merci Massara. Merci. Merci oncle. Ah, merci. Ciao. Bon boulot. Ciao. OK, merci. Ah, ciao. Le message est passé. Merci. À la prochaine.